Chaque temps, chaque fois, peut-être que papa, moi, au garçon à moi, mais à ta conseil qu'il y a qui n'a vierge attends, on va gagner ça so abo tandingini zena eza ngate pe na parfait na osama abo azolo bat azalukuta mwana oyo azalukuta de vierge ou vrai ou pas aso na nazo bisayo maman n'est-ce pas maman na yo avant c'est maman oui maman na yo ba viola kana âge 14 ans na zizeni de ba bengana maman na yo oui hein oui abo tsoka yo mo ko bali mona fama yo ke no simba kisite iba yebisa ko entre papa makambo yo yebelango wapi yo makambo yo yebelango wapi papa yo yebela makambo wapi yo yebelango wapi bino na bokota butu pondo yo kola mwana oyo ya mwasa za vika yelo kwa mwana certaine maman sa ki bombana Didi, wala nga belimbisanga basta onyo solo luza wala nga belimbisanga makilo wana asa makilo na limbisanga na seko poko mama tika na kende baba na biba usande mesuna. Orphelinat Bravo Jésus. Chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus ngomba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. To kanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te ko kanisela yo. Okokanisisa nzambo lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Et là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Sur ces plateaux, toza biso mokote, toza penande kona biso a moisi. Yaya Mbote, kombo nani? Bonjour, maman, comment on a Titi? Titi, vous allez bien? Moi, je suis Gloire à Dieu. Prophète Eric, Kamba biso na Losambo,
Photo bande émission na biso. Tosambeli nzambe ya makoki na nyoso. Totomboli kombo na yo. Topesio merci. Tout qui déroulement à notre émission de Sainte Main. Na komona Yesu Masia par la foi, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Yaya. Yaya sangoni no memeli biso. Merci maman. Dit que la tala rabino, na mona besoin de solution à problème à bateau. La penaye, la problème dans la sauté malédiction de zolandanga na évité. Tu banda ko vivre na jeune garçon mboé et yo tombé que na komi na zemnaye. Amemenge pa na bango. To komi ko fa ne pa na bango wana. Le problème que papa la ngai maman la ngai akufa. Papa ya kozwa mwasi lisusu. Mwasana akomi ko maltraiter nga na ndako papa la nga moko. Na koka ko supporter te. Ya ono bando luka mwa moyen mona bima wana. Bila tomba na zeli ya jeune garçon na kepa bango. Siko tangu mama zaki ko maltraiter yo. Ozaki kozwa temps ya ko partager pena papa na yo. Solo disi papa andimela te, andimela mwasi na ye. Siko shwa pe yo sa les ate. Yo no bake na bimaka libanda. Plus fait que na kei, vu que la pensée que nous en a kimia, ok, malheur ezolandanga ka likolo. Mama bokilo akomi lisuko nyoko langa lisusu puisque kukoleka mama ya mbanda. Oh. Nyoko langa. Et yo tombe que mama bokilo avant chez moi na ye. Tikali souffrance eleki sous puisque na bino no kokate na ke l'église ba pesa la place na permanence na komi ofanda wana na boti pe l'église bozo langa so ya mwana sikoyo na okike mobile na ngai yo avoyage ki na ki azongi on na ye awa obenga ye na expliquer makambo elekaki na sima pe azwa charge ya mwana église jamais ba cause langa ka so ya mwana jamais bozo sweti wapi. Avant okende pa mobali ndongo lobi oye na église, est-ce que ozaki liboso kovanda avant l'église tango longo epa na bino to yeka na église tango komi na zemi? Non, na bandako kendi ke ba prière kaka pour la salle de la bandako ke ba prière na kati église osala musani na protocole. OK. Nde siko mabo kilo ko maltraiter les kaki nde okimi susu e kozonga na makolo ya musala nzambe na église. Voilà. Pour ça, nous sommes ezani. On a eu benga Jonathan aya na Isaïe sur le classe. To benga Jonathan pourquoi? Parce que ala papa moi na yo. Ndenge oyoka ki aye est-ce que vous kutana kite oluki pete? Jonathan alinga même si ko se sentir en latin no ebate pourquoi. La benga ye aokate na téléphone. Ata to luka mo moye moto kutana to sola alingite. Ce que le seul moyen que na ye a pas bino aya to solola na ye parce qu'on a battu pourquoi alinga koyoka ngati vraiment. Donc ndeko Jonathan ni koyoka ote souci na yo ezaki Jonathan ya oyebise makambo nyonso oyelekaki. Donc j'espère que musala ya bravo Jésus yango yonde vraiment to mona sikoyo l'homme de Dieu le prophète Eric ndengo yoki ndeko mwasi nini okoki déjà koloba na ye en attendant to lukama ya kobenga Jonathan. Bon, j'ai une petite question ya kotuna ndeko mwasi amona zapena mona muke makasi zapena mukolo te abi ki kobota na eto kozwa kunimazemi ya papo ya pasi ya malâtre parce malâtre azwa ki comme le mwana na ye je crois on jamais kokoma na ba condition oyo ya komina yango na ebite yona Jonathan soki Jonathan wana tango zalaki epa mama bokilo dans ndako ya bango epa na bango vous allez ensemble dans la même chambre ou soit il y en a là qui côté monsieur pose là côté monsieur vous allez ensemble toi dans la même chambre voyage à Jonathan et baki ngote mais voyage Jonathan quand même oyebi pourquoi pas OK pas na bango te non côté même s'il vous apporte maman bango benga même quand il no chama ko na porte de place quand benga ni langa na côté te ah OK donc ma pose on peut pas amener bon net la situation pourquoi pas pasteur na pour une unité à trouver qui bonté le quoi la permanence ezalaki
Pourquoi pas pasteur n'a pas vu qu'à ôter? Il a aidé Jonathan. Soit que tu pasteur en Yokate. En Yokate. Nous avons aidé Jonathan. Bon, moi, Myriam, je crois. Moi, je préférais. Nous avons besoin de Jonathan. En tout cas, vu que Jonathan a évité à moi en été, je crois le seul moyen. Le problème est que Jonathan a trouvé pourquoi il n'y a pas de parce que moi, on a mon et le il y a un aligné sur ce n'était pas parce que moi, on n'a pas ce lima qui peut mais et là, on est seul qui a on va changer la vie directement. Bon, maman, je crois qu'il y a bravo Jésus. Nous avons bravo Jésus pour solution. Amen. Vraiment, nous avons une solution. Équipe ya bravo Jésus, ndenge ba message toujours ko sunga batu. To tamboli. Ba ibazaka prêt pour na ko sunga batu ba tamboli pe ba bengi Jonathan. Ndeko Jonathan kala mingi ta kozala na antenne na biso bravo Jésus po to kotisa ye to meka ko solola. To yeba eloko ni esali Jonathan o azaki na bolingo na yo asungaki yo lelo aboya kupusa pembe na ope komona mwana ye. Papa Eric, j'espère que le quoi musala nzambe to na plateau ndeko Jonathan azali okoyi ko préparer ndeko na biso po ayeba ndenge ni akoyi ko yamba ndeko Jonathan. Préparation déjà que la préparation parce que tant déjà Jonathan ni mai ko bimanaye c'est qu'à déjà préparé. Ti a cédé à déjà préparé. Je crois on a retrouvé bon il faut aussi koyoka Jonathan. Babi mokonza ayoka kanto de mon côté. Faut que tu bien mato comment qu'on refuser qu'on accepter d'abord maman le courage à suivre pour ah restons je me t'en compte là bas vélo que je m'attends pas une fois des fois au bon ah je crois et il y a un souci là que vraiment hein équipe à bravo Jésus basala musala toujours pour na ko rendre gloire na Nzambe babengaki numéro ndeko mwasi titi opesaki babengi frère bientôt akuzana bantenne na biso ya bravo Jésus ndeko yo lonaka wapi bible lobi mutobu alona o ya buki lona na mabele malamu poto buka malamu tolanda sport et orphelinat bravo Jésus poto zonga pona kosisa likambo tozana ngona plateau ale obengela ngai bobengela ngai afana mobi vi na ye ala mo sina kata tamu tebi musai tebi musai sukoi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali munene eza monde entier de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée.
Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala moi c'est la kata kama tedi message. Tedi message sikoyo. Mabele mala makolo na yango ndeko na yebi ki olandi biso partout simbami orphelin aza posa $1 na yo $1 na nga $1 na biso nyonso pote a vivre lolenge bana na biso ba vivre na bandako to pesa bango bolingo baza ya biso betoza ya bango ndeko Jonathan aza déjà awa na sengi na équipe ya Bravo Jésus ba kotela biso ndeko Jonathan. Ndeko Jonathan, bonjour. Toyambio na kombo na Yesu. Yo saninya. Ndeko Jonathan zwa kimia. Osani non. Zwa kimia yo ye na agence makamba visa na yo. Okoloka. Osani. Ye pa ye makambu na ye eza agence. Kindo ngome ma awa. Ezali agence ndeko Jonathan zwa kimia. Titi, nini nanga? Zwa kimia ndeko Jonathan. Mama no zwa kimia ndenge nya osano nini awa. Na kiti. Osani. Ezali agence ndeko Jonathan, ezali agence. Mama, quelle agence Agence. Na ye ana agence osani. Bengi na agence Vanda. Osano ngala tuno osano. Kindo ngoya na awa. Zwana nukimia, zwana nukimia. Zwana nukimia. Mama. Zwana nukimia. Otala ngai. Na sengi yo zwa kimia na kombo na Yesu Vanda. Osano nini ngala tuno osano nini? Osani. Osala nini koloba ngai te osano nini? Na bengi yo awa. Mama na so kimia ndenge nini osano nini? Ai sengelo nini osala. Mwana azando kimwana oyo, azando ki. Ezali agence à voyage. Azando kimwana oyo. Agence à voyage non? Mama, agence à voyage kutanisanga naye. Kimia Vanda na kuna. Zwa place nanga na tikelo place nanga Vanda kuna. Ndeko zwa kimia. Azosa non ni papa, azosa non nini? Hein? Zwa kimia. Vanda kuna mosala nzamba pesi yo place Vanda. Mokindo kinayo. Oko kanga ite. Papa. Oh ndeko Jonathan. Zwa kimia ko papa, zwa kimia Vanda. Vanda na kiti yango ndeko Jonathan. Pesi yo kiti kitoko bolingi te Vanda. Ozo lukana omona titi. Omona. Webinga bien. C'est quoi ça? Ndeko Jonathan zwa kimia. Équipe à Bravo Jésus babengio ba ebisi oke oya kozwa n'est-ce pas? Oye pona maramba visa non? Mais maman na ya agence mais na été pour la kutana ye awa. Hein? Gloire à Dieu. Sone bela ngana ya te mama. Yoka zana kimia. Mutabengi sio awa ezali mama Titi. Papa Eric mosala nzambe ndeko Jonathan yo akoti. Lokola serviteur de Dieu otozana ye meka ko préparer pe ndeko Jonathan pona ayeba que tu bengisi awa pour appel ya ndeko Titi. Papa Jonathan. Mon habito papa. Hein? Papa Jonathan. Habito papa. Omoni papa za moni. Ya pour regarder makam. Kotomboka eza na solution moko te. D'abord, na mosala nzambe. Le mibali so kutan wato ebi moto na salomba yo boso dango fanano bobo ebi mwana ote andoki so le beke na ya kutana na ngana ya te andoki ndinga sabu mwana azandoki ndinga sabu ozandoki kimia zwa kimia zoma na sika na yo respecter be mosala mabe titi tozana mosala nzambe awa respecter mosala nzambe zonga na sika na yo. Mwana ote. Ndeko Titi tika ko zwa kimia. Sone beke yo na ngala ya te. Mosala nzambe azali sur place. Azoloba non ndeko Jonathan directement yo telema liboso un homme de Dieu. Na sepelité, la sepel benati. Na sepelité. Sepel na ngote. Arthur Bela na kutia. Zona kimia. Papa Eric malobeze pa na yo. Papa Jonathan. Je crois ce que tu as fait, je n'ai pas aimé parce que c'est un endroit il y a bateau. Tabadeli aussi quand il est bosso d'abord faut faire la kimia. Quel que soit ta mutasali mabe, même prisonnier à ta sali mabe baba bomae, papa ça que ta mot à dire. Moi blanc ta bomi moto, mais ba condamné à mort. Au moment na bateau bazo ka décision suka bi, est-ce qu'on est loka suka koloba? Ngana on préféré na yo. Nengo obi na biso ke toyebi ete azandoki
par là, au niveau de l'explication par rapport à Pasteur. ça, qui a vraiment pardon, s'il vous plaît. Pasteur, à BBC de la température dans l'ail. Ngana ya qui prend l'agence. Non, je vous rappelle moi même, parce que le problème, c'est que la fille na edaye ndenge mbali nyonso aidaka mwasi. Ça veut dire ndenge na zui la ye ayebi. Donc na zui ye bon, ayebi te soit disant ndenge akosaki po na so na sima ko voyage na nga ko bana za na voyage. Ma mère déjà bande ko ba nga propos ya zem oyo. Mwana oyo parvena ko kosela nga zem na soye na yane na ndaku na biso. Na loger na ndaku na biso pense wa moyen te ya ko vivre ya ko sala calme mais a parvena ko manquer mama oyo ngai mwana oyo ndoki. Pe asa ndoki so boye bate. A parvena ko banda ko manquer mama oyo abotanga. À chaque fois la voyage maman na nga so benga so pesa ba rapport na ye. Que téléphone na ye sonaka pamba en plus ye bango kuna ke place ozali ke zemi oyo mwana oyo ya na ye awa ezaka zemi na ote Jonathan. Yoko moni ke mama na nga kokola kotokisa ba bêtise oyo te atake libanda ndaku na biso abengala ki. Mais na kokamwa mwana oyo bandanga na voyage to kutanaka te na so kokamwa ndenge lelo asa awa mais nga kolongola nga ndaku mama ayebi ke nga na ye makambo ya chance na ye kite mpona kutana da bête oyo. Oh, ndeko. Asandoki. Non, Zemi wale za ngate. Yo. Yo, zemi wale za nga. Zemi wale za nga. Te mama yepsa nga pona eza lukuta. Dis-moi, keza lukuta. Archifo. Archifo. Mwana azandoki pastor. Mwana azandoki. D'accord. Zemi wale za ngate. D'accord. Moi, on appelle des sabotami. Je crois, pour l'information, moi, on a sabotami déjà. Zana Kinya. Mais ce moi abotama pasteur aluka place akende na mwana avanda na mwana e siko bokutanisa nga na epolani nga za problème na ete kende se na za ngate pe mwana na za ngate nde bolobiki abota se na za ngate okorozwa kimia na pesi no merci ndenge ozwa ki appel ke yaka makambaji ya za oye na pesi merci est-ce que okiko pesa biso temps to yoka ndeko titi aza makambo oyebisa na sengi yo na lingi penza nzamba kote la o respecter mosala nzambe otozani awa nzamba kote la yo ozwa kimia to yoka ndeko titi makambo azana ngo pa yebisa ndeko titi yebisa ndeko Jonathan Mona si ma voyage là où maman d'une façon banda ki ko maltraiter nga la zone na zaki na kenda l'église na ki bote la l'église ba zo la so mwana tongo midi na ko accepter yo ye Jonathan na benga otokuta na même pas ko yoka ngo lingi yoka ngate na yamba be politesse te oza lukuta yo ngi kolobaki o mama na nga bande koloba pona yo ki azokosa titi maman de façon maltraiter nga na sima na yo oza lukuta oza impoli o parvena ko manquer maman na nga oui on a obesa yo te c'est toi titi non pesa e pe chance asi sa makambo azana ngo pa eza lukuta kasi zela malgré yo lobeza lukuta tika asi sana lukuta wana bongo to koyeba na sima ya continue na bote l'église bozo la nga soin tongo midi pe pourquoi siko oye na benga otokuta na oza soa mwana jamais église ekozo la nga soin chaque temps chaque fois té peut-être yo papa mwana ye oza soa mwana maman mais aza conseil ki azwaki nga vierge nde aza bongo siko par rapport à ndeko Jonathan lobi ke otikala ko manquer mama bango respect eza ya solo to eza lokuta oza lukuta oza mtamne bo titi na miso mosala nzambe pe nozo kosa o parvenir ko kosa mais loba vérité ngala oloba oyo eza vrai loba vérité na miso mosala nzambe mwana na za ngate na semble mwana na za ngate ndeko Jonathan mwana na za ngate ndeko Jonathan tozala mosala nzambe na plateau papa Eric ne to vai na awa azo représenter nzambe
olingo wanga na liboso ya nzambe puis liboso ya biso batamokili ke ozwaka ye vierge te. Moi, aza lukuta. On a sa mes frères. Que soyez vierge plutôt. Et ça, on a solo batté. Ah, ça, on a solo. Zeno attend, on a bagé ça en gâté. So, on va t'endiner. Zeno a en gâté, puis la parvenant au sama, on a solo batté. Aza lukuta, moi, na ou. Aza lukuta. Là, qu'on s'appelle l'année. Hein? Bon, dès que Jonathan, on doit quitter ni nango, hein? Ça mène à aller juste juge auto année na plateau. Dès que temps, il y a encore vierge. N'est-ce pas que l'obi bobimane ka une femme ba mo ze mekoti. Bon yo de maman mi so tala lukuta. O de vierge ou vrai ou pas. Aso na bela ngana yati. Ba biloko ngana yati. Question papa, yo ozwaka e mo seka tote. Na mbala combien? Na zwando ki o vierge te. Ki mutia malamu na ngande esala ki na memela ndako. Me ko memela ndako a maltraiter maman na nga lokola masana ye. Ko finga ye na ko sali ke mama bengana ye. Na zo mwana vierge te. Est-ce que zo yeba ke to fani na mosakoli? Moto amonaka. Bisiko biso na oto omona te. Ozo yeba. Ba buso ba weti. Nini na vie na ngai? Nini? Ndeko Jonathan lokwa biso wanga na kozake mo sekate mama pe to benga ki ki pa bravo Jésus ba bengi mama. Mais bo benga mère a po osani. Mais maman ngala makambo oyo osana oni. Maman zali poto luka solution. Non mais boko benga ete, boko benga mama awa te. Oya botami azaikela mwanzali. Mais bo benga mama po ani. Azana mission na ye okamba tinde. Mais non. Mais non. Maman zali awa to so la kambo ensemble biso ni. Ah oya osana ni na makambo. Ko tira biso mama. Mama to yambio na kombo na Yesu. Bonjour maman. Jonathan nini ya? Nini? Maman zwa babenga nga pona voyage. Nayebi ko sala accident. Siko nini biso. Eza nini mama nanga? Maman zwa. Eza nini Jonathan? Jessica vana to sola na kimia. Kati lisu oh aw. Mono lisu nayeba bo kabwana te. Nayeba ki bosa sorcellerie nayeba ko kabwana te. Bosani nga nini? Bolimbo lakisanga mariage nini yo? Mariage nini yo bilo bolimbo bala na o. Okosi ngai. Opala nyoso na okosaka ngai. Okosaka nga mwana ngai. Ndoki mama mwana aza ndoki makasi. Mwana nga lela zonga ya Kishasa likolo na ye. Eza nini? Boko kabwana te, boko kabwana te. Eza nini? Mama na nga na koyoka yo meza nini na mwana ngai? Niko tika mwana nga te. Na botaka mwana moko na suku po na ye. Mama na ngai. Nzambe na ngai. Mama, nova pembeni ndenge ni mwana aza ndoki avutanga makasi. Avutanga makasi mwana oyo. Titi eza nini olingotika libota na ngai te titi? Eza nini mama? Titi eza nini na libota na ngo likotika te? Mama na ngai. Nakofana mesika maona ye te. Eza nini? Ah, Jésus. Merci maman. Ezalaka nini ndeko Jonathan ndeko Titi maman azalia. Maman mbote. Mbote mama. J'espère que yebi ndeko Titi za sorcière ndoki munene. Ndoki munene lelo mwana azalaki kuna zongisi na Kishasa. Zulunga kaka lia iti na suka. Est-ce que maman okoko sa biso tant toyo kapende ko Titi koloba liboso na yo? Toyo kapende. Etaka za ndoki munene. Maloba koloba kaka za sorcière. Eza poni na koloba mama. Eza problème te ata bandoki bazo rappel délivrance. Bakoma batu normal ndeko Titi. Maman yeyo. Loba makambo za nango mama pa yoka. Mama yo loba. Yo so sala na sima. Dans les ici Jonathan. Ndoki. On maltraité là. Là c'est on maltraité là façon moko na kokaki te. On a décidé qu'il a longa ndako na yo, na ki fa na l'église. Pour façon bande ko sala nga na linga na koko fa na ote. Ngala semi me o beta ngai. Okate. Voilà mais kokoni wana zo bimisa na ndoki. Mumuzumo nazo continuer ki ndoki. Bon findina bo pesa epetant à s'exprimer. Mutuna mutakoloba na tour na ye. Poto yo kapeye. Bino bo accuser sorcière. Ye pas za o azoloba. To yo ka ye parce que to ye ana kati émission yo po tozwa solution ya likambo ezali. Maman continue. On a kende ki l'église. Yo la nga soin. Ya mwana Jonathan yeti Jonathan lingomona nga te. Eza koza mama na bango. A diaboliser nga za ndoki.
esali na démarche nekeli poso te yango Jonathan alingi même pas koyoka nga oyoka mama bango nga na la problème te ata na enfant leta bango te mais Jonathan azwaka aswa ya mwana ngenona nango posaka ya mwana Jonathan aswa l'homme de Dieu. Oui. Ka yango nazongisa maboko ça. Ok, merci. Maman, comment on est? Maman Bibiche. Ah, Bibiche. Oui. Ah, Bibiche, pourquoi vous en tenez à Bibiche? BT. C'est vrai. Oui, tu m'as BT. Tela kaka lolenge nazali. Mwana kana boti moko. Nokonyokole pona nini? Mwana nanga kaka moko papa. Nokonyokole pona nini? Ah. Maman. Papa. Maman, s'il vous plaît. Oui. Vous été papa. Iya zandoki makasi. Asa vraiment ndoki makasi. Mono azandoki makasi. Asa na ndoki papa. Etwali wana zanango azongisi mwana ngana Kishasa. Azongisi mwana ngana Kishasa zana ndoki makasi mama. Maman. Pourquoi yo comment moi si abutu ya mwana? Papa. Oui. Ngai. Oui. Mwana ngaka moko. Oui. Non, papa loba bien. Loba bien papa. Zambi. Maman. Ngati. Maman, s'il vous plaît. Papa. Mwana ngaka moko. S'il vous plaît. Maman, oui. C'est quoi ça? Maman, n'est-ce pas maman na yo avant c'est na Mami. Maman na yo. Oui. Oui. Maman na yo ba viola kana âge 14 ans na zizeni. Nde ba benga maman na yo. Oui. Oui. Abo tsoka yo moko. Baimona maman yo ke no simba kisite. Iba yebisa que entre oteka partenaire nzoto topo koma femme de nuit mwana yo. Oponaka ki koma femme. Papa na ofro ofro. Papa makambo yo yebelango wapi? Yo makambo yo yebelango wapi? Papa yo yebela makambo wapi? Yo yebelango wapi? Bino na bokota butu. Polo yo ko mwana. Mwana oyo ya mwasi za vika yelo kwa mwana certaine maman sa ki bombanda. Oya za mwasi ya butu ya mwasi sa moyi. C'est quoi ça? Non, parce que on a sur le on a raison. Parce que combien faut yo lota maman na. Oui, na lota maman plusieurs fois. Oui, na so bimana maman wa ngai. Alors, tant on yebi ça donc on va prier. Aboya na boya. Aboya na muna safe là parce que maman na même temps abundi sindeye. Maman no saba tu maman. C'est quoi ça maman? Non, papa, on s'en va maman. Pardon moi na ngai. Nini ose na ngai? Pardon moi. Non papa, pardon moi na ngai. Pardon moi na ça cause de toi. Pardon moi na ngai. On doit souffrir. Papa. On fait souffrir mon batou. Aïe la mingi. Comment ça sortir mingi. Papa. Mais on a la linga que Jonathan Fandana. La linga que mingi yango likambo esala maki. Jonathan Fandana mi. La linga que mingi papa na ngai. Fandana que mingi. Musada mesunga ngai cité. Mozandoki. Musada mesunga ngai. Pourquoi zo ngana ke mono vie avec vierge? Mono je avec vierge. Musada mesunga ngai. On a des vierges à moi. Comme kamni maman na. Musada mesunga ngai ko cité musada mesunga ngai. Ko cité. Wala ngabeli misanga ngai. Pastor. On solo luza reste. Mwana ngabe limbisa ngai. Makila wana asa makila ngai. Limbisa ngai. Ma vierge. Namna botisa mwana. Limbisa ngai mwana ngai mwana ngai. Esa mwana ngai. No limbisa ngai. Sanzambe. Mama, larme. Sanzambe. Isa crocodile maman. On s'endoki. Papa. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer papa. Nalinga kio mingi ya tango. Mama. Ezaki na makasi na moko te. Mama ngala kwa mbali na yo. Na kutuna na yo. Ezaki na makasi na. Sala kipole lokoma mutu. Nasa ko mama. Otika na kende. Abana biba. Sante mesunga ngai. Bima awa. Ane mesunga ngai. Sunga ngai msanzambe. Maman c'est là, s'il vous plaît. Nasa ko na makasi. Nasa ko na makasi. La force. D'accord. Papa.
Maman Joachim. Fallait que pour moi, en temps, on a eu moi, moi aussi. Deux mots tripotés, voir jamais pour moi, pour continuer. Vraiment. Pour nous, on a moi, papa. Comme ça, mon grand-père, on peut faire maman. Ce n'est pas ça la solution. Il y a aucun aussi la ici pour que comme moi si a bouclé la monde là. Jésus a capable de la nation. Et dit que ça passe, c'est la maman. Il a dit pas si ma violon à âge à 14 ans, papa maman m'a bengani yo, la ligne au senti yo te le robot à moi non. Donc quand même ça sortir possible. Et ben bisona qui était qu'à partir de tout na que comme moi si c'était mobile. Il y a moi là au image, tu avais accepté. Il y a moi lui on a moi na no makasi, le vont connaître la peine basi que au baba keba na basi pas ma be robot mayo. Hein? C'est ma femme. Non, moi c'est été. Ah, copine, parce que non, Papa. non, maman, je crois que tu peux aider Bino, maman. Et maman Titi. Au colis, vous savez. Hein? Le problème à Jonathan. Donc, je crois, il y a moi, au limbe, ça y est. Maman, tu aurais dit que ma prière, na biso, pour tout cas, ta macambouana. Mais il faut dire que tu as ma prière. Il va que au koya. Parce que l'aura déjà dévoilé, il faut prier pour nous, pour soutenir mon maillot. Gloire à Dieu. Maman, Irène, nous aussi, pas là. En tout cas, Ndeko Jonathan, Zoa ici Kovanda, tu peux Nzambe merci. Nzambe a bravo Jésus, Yaza Nzambe o asanisaka mabota. Et yo pende kozolanda biso partout dans le monde, oza na problème. Kosomba sanduku te otia kadeno kanga. Yaka kosopa motema na yo parce que ma commune Nzambe lobi pardon ezali puissance o libéraka. Merci na bino so bolandi biso. Na pesi merci na intervention à l'homme de Dieu prophète Eric. Merci na papa Chic Moukadi, na maman Lydie Moukadi. Merci l'équipe Mumba Bravo Jésus au Broussa la Moussala pour na récupérer ba pate en Zambie. Oh union sur ba récupération. To pesa Nzambe merci papa Eric to banaki na Lusambo, to soukisa na Lusambo. Zambe, merci pour la Moussala malamu osali. Bilobi eloko ni se va cacher va dévoiler. Seigneur, tu sais qui na na kata libota ko. Yobi ke Satan na kufisoni, Yesu Masia ilo mati. Tu pèses merci na nyonso, na comme Yesu Masia par la foi, de tobi amen. Amen. Tokutani na mbala ya sima bandeko. Botika malamu. Nanu na mona délivrance a boete. Na zomo na délivrance oyo pasteur Chico azo sala awa na push ministry. Ezalanga mote na batu, eza forcé te. Dès que mona ba délivrance moucha za forcé. Na zomo na niki témoin sur na nzoto ya mutu facilement et puis azoloba donc ezo kamusa ngai na zone sengo mingi mais tant tozoya awa solution ezozala dans l'immédiat. Yanga na kumbisi nzambe na mingi nde na découvrir ministère Nandi ma papa bota shiko makapo asala pour ngai yebe asala kanzamba abanga baenza kana na kaya basu na pota munene ba image ezali na pota kasa buja aka bota shiko pota ngai sila basu ekauka benze masala pe ngato na bana pas na pota pe pota zo ba tembele sila kati esala ta ba dessin ekauka kati donc na tonga pasteur asima ezaka ba service ni yo ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to na assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka ite donc nika na push ndepina donc esimbaki ndaka na TV tandaka na TV apporter frère ici natali kamwa bonda 5 mois aya ko sel ko za ko vimi ta bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi que pasteur ko sa simingai na obika. Donc pena yaga pe awa donc pena pe awa pe donc abonde la pona ngai siko na kuma ben siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35.
bovanda 7 ans moi la vérité papa parce que jamais ce qui moi si tout mobile azobota te nde yango ko tala ke boka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yango tosengi kote nini Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.